Da ba leader o ba bete o penate ba muke o ba nyata o ba zande bele. Et la vie vous obane so bongo. So batende. La vie vous obate ngai biso bongo. Pour l'autre monde a grâce au pour toi bota ba jimo. Il y a français ah Karine nana boti te bolo bagage te ma ke bot. Amnet ngata bo finga cigarette na nduta makasi na fia choko nene a fia lela ta longa nzala. On comprend donc vous en a beauté moi on a chance te. On le mabe moi on a chance. Le rosa ba ndute bele. Ka c'est dans espace. On s'est confirmé maman niké na liste. Maman niké ma la compte sa babia, vira mo mema e kaka pour azana susa poto. Mentalité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Boye bake et yena idéologie ya sikadok. Soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotitaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko na yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. La famille bien. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basali ya opération. Sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste mino ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York na misunga santé c'est gagné. Alors na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Manike beta Google ba demoiselle d'honneur bazalaka mikolo. OK. Kila na yo mabanga ne basi. Kila banga ne basi Yo komisanga ndumba na makasi. Banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondition ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flotte Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po ata mikate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali posoki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flotte Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flotte Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Babi andonga perso comment ndeli na Kishasa. Babi comment akenda yembe na bar salité bani. Wana boso na manike ata le bale pa. Moi ça babi ta maman bana babi. Soki ta benga manike te soki za. Volontaire rappeler de la te pona no banga na ba whisky na ba veste na meso ngo Congo no stocker no anniversaire à Caps Kapangala. Papson Makungi, le Monique Biana. Ailleurs, il y a Fali à vous. Bato là qui amour donc malambo est bien.
Chideline Mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pelengi, soso ya Kotumba, ngulu ya Kotumba, poaso ya Kotumba, esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche, awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka kase moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4, yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu, bako banda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs, Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, Bandeko Bolanda Biso, vraiment belé partout à travers le monde. Lelo na yena luka Bandeko na Biso, ya internet ya basi, tozana Laura Chou, tozana Fivette, mabale yindi na internet. Bon mona ki bino moko déjà ba image ya Mania pe kala mingi te déjà mobile na ya Bogar. Azopesa mbongo déjà libala kala te fete ya munene. Bomonaki libala ya Grâce Temo epesi mwa polémique parce que Karine Mokonza sepene na libala ngote tolo ba vérité. Alors tozoyamba bandeko na biso to banda Fivette bonjour. Bonjour Ken Piana Makizembe. Bonne santé. Ça va par la grâce de Dieu. OK, merci beaucoup. Laura Chouboni. Bien Ken Piana, bonjour na batu tubala na Fimbu News analinga bino ya trop. Merci. Batu balobi ozomona na te na habité moi visibilité comme ah oui abana raison non mona na te Ken parce que marampeza la Ken yebinga na mama mwana donc yo yebi Ken na kinda otika mwana tongo kinda kozwa ka mtu zwa mtu mais en gros pena bana raison non mona na te mais on a yebi na loba kana na longwa te na zali bo mona ngakala te donc on zonga pena boulot normal mikolo pe mabale india ouais indi nzambo la mpandi na biso donc c'est le vraiment ya okumisa nzambe parce que air de temps ba fongole le romo boso de amzam olikole fongole mutamtal na sako kangangote donc ma bala mikoleza bis parce que ma bota to botara donc ma bala pesa donc les paniers circulent encore donc tout continuer et ça qui a grâce Malika un peu le cause à faire sur le pinga donc est-ce que tikali question ma ba proposer déjà non ça sert à rien de rebander au lobela on a télé parce que ça t'a so proposer on za na rebander on a télé parce qu'il y a grâce to gang te ba féliciter biso que non bois discrète bo lobia ngote bo na parce que avant grâce à Salem en buzz bat mamola comme que ya solo mais qui buzz er balata ki baga fiançailles bat kanisa il peut ka buzz mais l'autre moni mariage bat pe moni que non ezaki mariage donc la personne comme on a repé sa grâce fona bien vraiment maman discrète. OK merci beaucoup. Alors Fivette to moni libala ndeko na biso Grâce Temo vraiment epanzi bino na ndenga kosakana te par rapport à polémique ezo régner entre ndeko na biso Karine ndenga sepeli dans libala ana te yo sali o koma etange mwa mwasi tozelaki toyeba mpo na biso awa toyebi nzambe asala motema na kati asala ngo libani parce que ayebi biso toyebi nazo Brian te toyebi nazo Brian na kati ya mona tozala na Grâce Temo toyebi ki ya Karine Mokonzi abomba mobali neta moko te toyebi jama Kabunda abimaki Manu Mwendo abimaki centimètre ye Dondi kuna su nani Tigre ye omona donc abombaka bato te on a ba musicien te musicien la sabiso ba musicien te na ebité ngai mbana musicien te yebi ozo imaginer ta musicien moko te na ebité na otanga ba kanisa ba na banga na makambo ken totanga ba kombo te olobi artiste mboka artiste mboka pa ozala peut-être parce que moni te so mona Brian Panzute pour tout monde ba te ba te grâce à mabe mbala muninga on va comprendre c'est que bino na ba Karine bo bete amsoma pour moko
kene comme suma bato na grâce ma pour le moment sunne non kasi to bolo ba ma artiste mboka bino to beta matata mit mais ngale tsana na monde de musique ozo bijou na musicien OK musicien peut-être qu'il y a pas mbande oui ozo bijou na musicien na combien de leaders déjà na ebité yo ndenge oza boye nombre ba leader oyo bakatakata oyo baleki ebele linga buzoba fona ata ba 50 personnes ba leader fona lotanga da ba leader oyo babete oyo pena te baamuke oyo banyatanyata oyo baza nde ebele oyo linga makambo wana te totuna ma grâce te nini yango oza boye po anini okena sujet mosusu kasi po anini eso ba leader wana bapesa mpoka yango ti lelo ozobala te yango nga na bala na 2014 na 2014 oui odivorsa na yo bayi na 2010 na 2010 oui donc naza fio na étoile naza fio naza na orange donc nga nasalela bato te nzambe nasalela nga comprendre na opportunité na vie na bala na alliance naza marié mpo nasala divorce na marié na bala na commune na Kalamu mobali nanga tonton mwanda wako avanda na France na reste na province donc na madame na bala nasala divorce te dans na arte de mariage na photo na tout mariage donc libala ils attendent l'aime sunga ke na be pressé peut-être libala na ngate et là les fonds matinée na via mutu faut le ro nzamba lobi so forcer nature na yo simba te mobali msupa ko balobo na loenge ayo découvrir aux anzoto moto te atiki yo bela to banet boto libala su ya kala geto yeba nonte fa ko to bala na biso so yebana eza kaka te oyeba nzoto nga te foto ke na église te lelo kaso senga lelo ka lelo tokeka bongo c'est ça non so monenga elengi to bala nsi oyoki fo ko bala ngai kasi alors lora shoot tomoni ndeko Fivet ya ndimi na ye abeta na ye na ba leader ebele donc na libuso ba nso bongo so batende na libuso ba tenga biso bongo bandaki danseuse na âge nini oki ndoki te bandaki danseuse na âge nini ba niko bien na boti na âge nini na nisi na paka masala na paka mpa de ba na nzi na 12 ans na 12 ans donc yo ba divergence déjà na ba 10 ans en tout cas eza makambo ya minene eza awa lora shoot na habité na oh Fivet yazoka donc musalo bino ba basi boka pasi ça même mission bien te ça l'émission bien bien que makambo même c'est mission ça mission bien c'est que bino ba basi na monde musala o boka pasi pas ba leader non que okolo babongo te Fivet mabela mania kasi pole babiso bongo pole biso mona te nga simba ba na nga te pa en fait c'était au moins na nga déjà na témoignage vivant ya Ken Piana na lobango partout na sina lobango na vanda bono marché monte na bisa même c'était tokota na Mike Lokamba na Ivipan ba vie nanga tokota na bango bisi bango ba vie na pesa bino juste conseiller te bango basala ngo ngabi Ken na témoignage vivant parce que alobango biso tinto to ana makam na biso ebi via mutu moko na monte donc po alinga musala na jamais ko linga accoucher na batamisa parce que obebisa musala obekeza la bongo so choko mo coucher na leader na yo na mutu mo bazali kolona na musala soit patron na obike respect za la te ko ana ko ba de manquer respect des femmes bato mais en gros que non c'est respect surtout vani ko eza plateau mais na ma caméra to ana ba vie na biso ken na famille ana vie na so na vie donc c'est respectaka donc en tout cas on a ba baloba bon na ko ba bango en tout cas Ken Piana tika lo jamais na mutu moko on nga na yebi yuma ngana za yuma na ndeni para manike wana hebite koloka biloko wana te na za yuma no manike yango kena na yuma banga ne basi bokena moko banga ba tabiso to simbe ko tika ngai na bona nga kila banga ne basi ko misanga ndumba na makasi oh yo na comprendre to linga kaka to sala soki nini na yebaka ngai te ko tsanga te yo linga kango makasi yo aya na ngai tonga baninga ne bele basika ba journaliste na bango te yo sika bango po ani ofuta bango ça m'a bien parce que musala ba sangsara nzoto te to sangana ande po na musala est-ce que la maele OK est-ce que la maele mais est-ce que na mona ba parce que bina pe to via kala e ba nimbe kala le go za be complexité pour le mobe azu pona monda YouTube nde ba yeba monika ba mo sa mukitu ke kana musala na complexe donc abo sa musala pa na pona bima na yo ele ba beza mabe tu to na logique des choses les arabes parce que biso basi toni comme mingi na entreprise voilà surtout biso basi parce que obi na musala bien mais le gars leader allié noté o chokate mal à l'aise donc il va là au monde que peut-être mon coton ici pour musala les passe na nini na CD car parce que na ça ka musala souffrance ko biso tout ça on peut sembler donc moi c'est na monde tout ya service ya musala moi quelconque azaka la difficulté parce que mibel balinga ka biso au monde là ko sanga bo wape maroza moi mais pour nini kaka olingo zaka na sa musala peut-être faut na souffrir na yo moka pour mona ke na musala voilà alors olandaki image mo boye balakisaki ndeko na biso Sandra Lee na babwakele mbaso munene boye penza esala nga pasa esala nga dimanche oke bokene dimanche abena nga kena zana leketu oui tokende lobby dimanche donc est-ce que nga na courage nanga donc tu vient ça micro tena état zana ngo na raison est-ce que parce que la mona la Evelyne vient kufa le 13 février le 14 zaki Saint-Valentin abenga le 1er février est-ce que bateke Evelyne abela abela atuninga bina uti pas de guerre kuna azate na
mais habité ceux qui a voyagé des gens non azata za braza mais la tuni kitoko mais la tuni ngabini ya inisko esali doyo katabi ababokele ngambasu na mupende na ngana kufa abina na ko saba OK nzamba sali na ngape na kufa nzamba sali mais na nindi na za kama mafuta ma teinture na zonga na musala to yo kale 14 asali ni akufa ko benga su parce que il mange wana na moni ya sa benginga et linga ken tsana ba aventure na to dans to zonga mo sana na ba beauté wana asali mingi na musique ya Congo voilà akot kata na aja mukie o mona asali ba clip OK ya ba exploiter yele pour la clip pendant dans jouer la carte de ya musique la carte de ya musique mais asali ba bitena sala kaka musala na ngai o comprendre donc pour la leader na yi tout la kama be asa te tout na bolamu na yi donc natanga passe tout la mabe mutu te o yi ka o ale kapa na nga esa vana ndako mona leader wana une année 6 mois ola na ngai e ya bolingo balinga ba yebeli ba kimi ya bino kimi te pas nini avec confesse na leader asali ni attaquer na personne mais yo ne madame na nga o comprendre parce que tout la kana ba permettre mususu moi ba tupe na kosi est trop alors bango tu vas le 4e oui alors bango amasha ba mote lems na bolingo ka ya mutuana atika pour laisser na bisa ka bana 4 wana donc ça peut pas si là le ba finga makisita zozo azwakate mais abi pourquoi ça c'est ka pona ko loba ngara avouer loba parce que amoni ke mutu ko telanga zate ba leader basunga biso te ken. Est-ce que yonde on a déjà au school na leader mon place au sala baboy ko aider yo? Non le balance sans na minute on a la ça donc ko bandeni ada le plus connu ke biso o mona le longa la musique simbet na kena bali simbit et pendant na zone na monde chronique na luka mais ça na ko ta mutu micro il faut ça fait même beau signer on ta ka combo na yi mais ça il souffre beaucoup au monde a apparence on comprend nga singele mais pas comme ça panga vie bon le ta Turquie et pas comme ça panga champion la Malaholtz la singele vie votre d'état à Keta Turquie vous le gardez sans dire sunga ya ça les rapports est trop parce que nda comment wana comme désespéré mais nga fortifier kaka là benga sans que bakeli mbasu na la salini mo kito ta ba mo bato zela to songela alors le rachou to mona bambasu ngo ezo ya mingi kai pa bandeko na so basala musala ki danseuse parce que na milieu na biso boye mutabela mbasu ezala mingi ka Eveline pa kufa na pe sonam pourquoi bambasu ezolanda mingi bandeko so ba danseuse to mona mamumulu bazwa to mona yo moko pe ozambasu Sandra Lina kutumba lebe da liste eza ebele to mona nani pourquoi bambasu etourner mingi na milieu wana ba danseuse déjà ken toloba esika bato bazo sangana parce que bango bazaki que non baza emsu bana ba orchestre moko ba obina ba namta na fan na ye namtu fa mais ma public na ye faut convaincre public na ye donc entre bango ba ene ko zala et après na mutu msu de parler peut-être tout monde na ya sawa na ça lo bani vérité hein elle parle de tout et de rien ayo ka sonta lo ba nyonso to wasala ngola bazemi et peut être toi donc on la pena que non si comme mutu msu na ko linga te msu que non oko lo ba ka mabe lo ba ka ba vérité bon msu o cacher ba vérité mais en gros ya zala ouvert qui montait à ma BP à partir parce que mon tago salo ma bé en tout cas le lobia akoyaka ibe lamba no aka sali o ma bé donc en gros faut ça là on sait pas qu'on a geste parce que aucun n'est pas prophète Emmanuel Lodi aux appena que non pas tout na makasi ba tout na makasi babi prophète alobi moi na il faut besoin que c'est la ngana église na habité na lo bango clair à toi en émission na bi makambo prophète azomona na nzota lo rajouter chaque jour ba déranger nga lo rajouter faut azonga église. Ah mon ami. Naibi nangate ba lo ba fozong église parce que na lo bango batu ba Hollanda biso a. Non, exact bon comment on a peut-être un sous yo ndongo na ba conteste na exact juste que non mutu so nga ye moko a orienté yo. OK. Vous comprenez parce que nga habite nga na payen na sambela te moi je prie mais en comme sous yo moko alinga orienté même sous étoile même sous combat moko za nango face à nini orienté en tout cas prophète na linga ko pe mingi jour en coup na zaki église mais jour ya fiança ya Malika na zaki église na mona ba mbuta mais église na mbandela te. Donc il y a dimanche non il y a une église parce na peso bambo te prophète Emmanuel Dodi. On a CPI na ken piano sali parce que on me miti kuna ye ba luke les solutions au prophète a moni biso to biso ko j'étais biso to ba sala nzambe biso moni te mais ya moni o nini za donc il important ça na minute surtout tika ki motema mabe parce que na milieu na biso za na ngote ai fait moni biso ko to sa ba guerre ke ya maman même mataba ka ba maladie on peut se rater mba so rater ya ka to sala ba polémique so loyal na roloba ya ka trop kota ba en mo boy na kato moni mutu non ke ne panga wana ke comme ya mabe mais c'est comme ba sala bongo bande ko na biso ba danser ba mekano ko bongisa milieu là ba entre bango na bango. OK, merci. Voilà. Na zongela yo. Alors
Fivette, tomoni prophète Emmanuel Dodi a joué Sandaline en charge, a bien s'occuper na magambone nyo surtout. Lobi a pesaki déjà mbongo pour qu'il nous sala ba première soeur. Ma ben saki sous mardi aye la beta de besoin oyo et senga soki pe senga place la soki ya malongate asa ele makambo ana nyoso. Et salonde ni bo travailler pas ba leader mais c'est besoin problème ba tumsunde bazo sunga bino. Zamba juste. Zamba l'exam nanzela musu ya difficile parce que ba ke bénédiction eza wana. Oh mon apoya ça quoi avouer tout devant prophète Moussa Nanzé parce que pour la solution bon ba li souster. Et là ba di l'autre comme la personne na vie tout le monde en ngote eza hasard. Et là on comme na vie parce que solution vie na yo tabisika wana. Oh mon a pas monde matinée comme là parce que pour moi no goza. Et ça doit bosser niyo. Mais ça doit bosser na ba oya été. Pour moi prophète Nani Dodi, Emmanuel Dodi nzamba lola abakselo ebele koleka. Ebele ba to parce que prophète reconnu ba yeba ni basunga ba tuté. Donc au monde a biso to bien nzela kia mpia na makizembe. Oh atape moi na oya kati l'église. Na bolingo nzamba ba okenda ndako nganga zuya kine pina kati ndako ya nzambe seke nzambe abakisele ebele likolo koleka parce que d'abord moi ça na vie ya mutu nzamba pambolo koleka comment na vision na yaka toujours ebele pona oh ça li pona ya Sandrine oh la ndeko na biso nzambe na opa kotika eta kobika a raison toujours en vie donc sunga ye parce que souffra na ye tout ça semblaté ba idée tout ba sunga na bango ye o to bina ko se bango mbongo watana na bango ye te oh moi tout ça la claire Sandra beta pas Kofi Olomide abeta pas papa chéri tout ça la claire message ni ko lancer pas des leaders ba Olanda biso nga message na nga na lobana bango tout abata bilo balo ba ya sate eza ba craquement eza ke muna kena ba poto ebele ba bien ndonga perso la commande ni Kinshasa ba bien comment akenda yembe na ba salité bani wana bo so na manike ata le bale pas moi ça ba betaka mama bana ba bien moi ça manike daga ba botana ba bien te na ba dire histoire na betro katanga te ba bien c'est mon vie à moi on comprendre mais l'air nzora moni ndeko na mbali bisko akenda bi oh te azoya kena ni azonga 57 ko fa ça ni ay valeur ya ba bien ndonga ala shukuru ndeke ko fa ndeke ndaka ngola ke okufa au monde donc na vie ba ningija mutu te sans dans un talent pourquoi ba se au monde ka ke na ko mba pa forcer donc ndebene za la rater mais mambi le ba za danser a comment chanter ok mungongo zo match à la mano aussi parce que y a ça bena musique qui vient par rapport ande bena ngasa là et que yo ba couche de poulet peut-être chanter c'est simba match à la mano mbili ya bête et puis ça na ko bien ça aya ça na obina sundeni obina te parce que ba presque tout ba mbala ya ça ba no ça ba mbo alors que tu Brazzaville ba ministre ba benga ye ok na ba jet ça passe pour matin avion na ka Sandra kende na jet azongi boy ba malette là yo sonte ma pesa faut saisir opportunité dans la vie lo yenge ko ça ba tout moi c'est dans mon temps c'est dans la ngonga c'est si là so ba monde ba lo quand lelo ba conseil ba se faire toi kufa ba sele ba pas mal ba rede ko les gars ah muto tale pas ça te muto aye bien pas ça te non lo ba ça ami c'est vraiment ya comment que on a redi mais ba landa ndeza liboso na kala da ba landa ete on a parce que dans c'est si li da redi ça son impact oh non non yo za polémique boni de redi donc ndenga parce qu'il y a succès da redi ça les gars ah boy ngaza ki Vanessa na cadastre non on espère bien ah ça nini alors on espère bien sans polémique kenyo yebisanga te totela ndenga mabete redi ba yemba ni kitoko o te yebisanga te em suso pe fallait les gars redi les gars ba Hollanda nan ba Hollanda fali et soit clair te là sans polémique mais wabike na baba fallait betera makasi et redi betera pe makasi oui wa ba nostalgie ba bunga nostalgie te netinga fan na Franco mais na ebina ngate na mona ete na lingaka banzembo ante redi na Franco yo les fan pena ya Franco nga banzembo Franco en tout cas je me retrouve yo mona mokebo et qui paraté ken et alors roi makam to te ko banga to on dénigrer na TV onen et alors roi ne to ba makambo ya mirinda mobali ya grâce témoin o fa yo mona ki am seul côté mais on a problème ya nini ya mukanda muninga ya tie maeli vous comprenez l'autre monde a grâce ok poto bota ba jimo ya français ah Karine nano aboti te bolo ba grâce témoin ki obota pour te dire que moni sapato teze kala ba négligeté et loko mo bo mona kanem so mona ke tinate même mutazua lokotie a façonner grâce témoin lo sali mariage de rêve vous comprenez lona internet on a trop madame baka 3 on a joli ça madame Deborah pour madame grâce témoin pandu madame ba tout ba ka madame to ba jeune fille pour madame solo bi yango bozana madame solo bango te ka madame biso to ba jeune fille on a balte na jeune fille vous comprenez na jeune fille na ni fiancé vous comprenez l'onzamba fongoli porte so to ba pour dire que succès ça le quoi savon ici là omoni yo ko zo ça succès lo muté so mo ba basket yo ganga na so mbela ba basket e muninga ye wana
asali mariage kitoko matina limousine imagine pe grâce à benga singa massa nga na tia na ba demoiselle d'honneur au monde ninga se mama tianga au fongo la biso porte lelo malika yango na sani donc pour te dire que na mabale na kana biso OK na moni manike alo ba que non bino bokenda ki bosale mission boke bine la grâce temo boke ka bino baka boy pour nini mais quand même tout camarade balo qui pété non yes tele bon la kiska ne batata c'est na moni opo vimbi makasia kimia voilà donc abika na pour nini em spoke zo camarade Brian non au moni grâce wana era sala buzz na série buzz ba télé melango que nous a baissé solo e balata ke baga faire ça par exemple ba gérer comme une réalité pour il a ça que maniki akolo maka to bédicateur à masque tinongo longola ndo sukoli mayo voiture no beba oyo yamba fivete oyo yamba nga parce que obi ke oza musala na coach na ko 1 franc to bédicateur à ma yo ko pesa information bo jamais tika bomo bolobi maniki beta Google o yo star YouTube ya ni ya YouTube star TikTok yo mtoka ni TikTok nga eza na TikTok mais avant le balikam kota na ba demoiselle d'honneur bazala ka mikolo OK c'est ça demoiselle d'honneur ba mtuku baza ba marié mais boko ta ba demoiselle d'honneur ba garçon d'honneur de maka vraiment nikalo makamba kala taka manika kosa kenda po ba kenda po to mona ta photo poto te oye bisanga te na époque manika kenda poto ba ta ba carte ba ya ba noir et bleu ba ndo za la te fivette biso nga papa so ba kato mona ba photo ba no ba ta ba mbade ya kenda poto na époque ni caméra za la te appareil photo ça là. Qui t'a ben à maniquer tes ce que ça maman photo so la raté pour maniquer soit kende fait sa grâce mais elle a critiqué ba mso dali na ka fait ça na te ozo mondo ya kani pas kende été moi ba to grâce la ki na poso beng so mais nga volontaire rappeler za te pour na ba no banga na ba whisky na ba veste la ki na meso ngo kongo no stocker no anniversaire à Caps Kapangala arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Ribuku l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio, le patron de business class. Anniversaire na ngakutu anniversaire na ngakuna sala manika manika nga sa nini so ki fete moni ba vana ba tiaki o ba champagne ba nga kongolo ni spectateur chasser akenango ozo comprendre o raisonner musika bondeni na pona eba salango fete wana za fete mo ba cadre ba yaki ba to bien ba youtuber akitoko ba ezaki kitoko non to tunga peneza la de Deti Bambalo oui wana na pese mbote de Deti Bambalo ya ngwando craquer kenyo na simara ya dede bozo la e oh mbala mutu dede wana soba pasa que invitation couple avec na mère te poa na zayo mona ba mise ko te pate pa kuna ko dede Tivambalo tala moi c'est kitoko en tout cas ça la nga mais pour moi ngapna parce que ngala ba leader baza na bolingo sel ça ba ex danseuse na bango so likambo zali botala kaka ba image akala ba nostalgie wana et là nous sommes na orchestre na pona danseuse mo sandra na ba beauté na mona ka bota ça pour ça qui na beauté on a foutu na cadastre so na baba la keno le bateau tala sandra ala BCBG leader à kraka poupée Barbie atira la ka boé donc on va peut na pala na biloba loba on va spotter bana bana te bona bana basi le biti so yo boti mo na mo spotter mon compte ou quelqu'un oza mutu mo yebani mo na quelqu'un na famille moi bien aouda bena to kotomo boya kaka to bisi les filles parce que ça la mabe mo qui t'appelle toujours na binoban
kota sana na souffrance na azomi bongo so yo sala ki nzamba pambola ka yo ki nzambo ata bilo balo bana mosana ngo mabeme nzamba pambola voilà alors tozo continuer kaka balobi makambo vraiment eza ebele bobi internet eza vraiment église te alors kota la pe boy Karine Mokonzi Nabino tomoni guerre ko makasi Karine déjà asali mo équipe mo bozo sala be émission batu ba finga bino azo poster na ba page na ye na habite lodi na mabe o bo sali Karine lelo a provoquer guerre nyoso tomo oto ke na fête opo ke na fête oto ke na fête ya pa na grâce temo mais aza poto ti ba na kin bon de ban problème est-ce qu'il y a un poto mais balobi mabe mo to mona les questions za moi na Karine comment les questions ko ya Mbappé batu ba finga Karine peut-être na ba émission eza musala boka ndo bokola les questions za moi na mali lima sangwa fois moi na ya Karine aza relation na ye aza relation simple moi ni par rapport à quoi moi ni le ba voice bimaka ya sentir moi ndi ba finga yo moi loko somso pa mbali na jamais est-ce que bisanga mama bomba moi na te mabezali voilà quand on linga ko fait le pas mi balité mun ka mbali mo na vouer le bilo ba mbaso ba et ben pas Karine besoin na mission so on comprendre que mo mi bali un peu ça na nzambe mama ko tata mo mko botaba na 5 6 ça les mbine va faire na bango au cette fait ça na ngo loté OK no pe na ngo place tika na ngo ko linga peut réputation za toujours mabe na monde wana mabe ba mesa na mabete bato ba encourager ba pirates ba encourager ba benga ba chinois ba monde ba invisible ba zo aider ne au moroté parce que aza mona mutu na famille devant la caméra elle parle trop comme si aza bien mais derrière la caméra aza même aza passe elle souffre tu vois donc bo sungete mais ara medra mutu na mininga na mabete kende wana mabe bo sala bo parce que passe les abus ligue pesa mukanda ligue mbala bien ba na fait ça munene hospital bala ye liputa to lata parce que tout le monde amour bwana ngo moi ba ke mokileza nzambe nzamba za juste fidèle les bino bo sala bilo parce que bomoni ke bolinga mutu no bo sunga pe na baton ya faiblesse bilo moi mabeke bo pesa conseil bo mo ataka belega bola net singa ta bo finga sikera na nduta makas na fia choko na muzanya va na studio ezanga mais na boko na mbongo na mutu kinga sala ngelo za bandute bela kas ezanga espace dans la type pantalon bo bombiga nduta yo yebanga na nduta jamais siko lebo bamba bo mutu mutaka na ngati me ya bomo na sanuta be site te jeté siko tomoni pe Kofi a lancé message azomema ba danseuse nyonso baleka quartier la tebaya azomema bango poto abengisi na kisinjora est-ce que yo poso pesi passe pas nga benga te mais posa nga sala nga mena parquet abengaki dans intervention na ezalaki ça benga na kezali c'est pas passeport na ke ngombango asunga ngapo na ngasunga na ba Sandrine na ba bote ya bengi bino nyonso to boya chege ola na ngai azimu tutu abina chege yazo ya okemba te aluka ba okemba sufaka kuna na ngola makasa nyoko maka oui mais chega sofi non na ndeni makasa mamu ta kwit na ngola tika ete oui azo ba deto mikolo o abaloka mombili ko ba beta bakademi babina pe pa na ye akena ba États-Unis azo ba mpona nga peneza bena donc idée mo ya malamu so ka sana ko pa batika ba fête le sunga bango apa magi kam dazonga awa nda kufa bela liboma mais tout le va se retrouver pour via poto na kini ya différent so ba poto ya lola te yo ke na poto ozonga pona musana yo Holanda Olobi ayo kanani? Kama ami mama nike na compte ya babia mama bana. Kofi ayo ke la manike mawa. Mama nika kraka ko ganga na kenda poto Paris. Poto photo monante. Mani ngoko ne poto to na photo ta noir et blanc to yo chona TikTok ngolonde ko moning sa TikTok. D'ailleurs senga Kofi ame mama nike na liste. Mama nike ma la compte ya babia. Virambo mema e kaka po aza na susa poto. Taka mani ga nyonga e akena kenda Paris. Likona. D'ailleurs kele ma la compte ta presse babia na ana. Mema e poto. Wa devant nini opesa Kofi lisusu. Alors côté la ndenge venjo razo kende wana esali bino plaisir à makasi. Sali pe mingi. Asali mingi azaka na ex victime sala le fallait longwa ka sala musala na ye. Na quartier latin pas sala musala na ye. Na bete bejo aussi. Na vira mbola razu akanisi ye pona nga NS5. Donc musala moto zanga lifuta. Donc ni kamesa kana ngonga pe na tanango. Bana ka fiki njo ke poto na 2021. Ok na Kofi Bercy. Arena, New Arena. Au Danzamba Komi. On a vu tout dans la précédente. Donc, pour moi, président Kofi Olomide, notre président, pour nous la mutuelle, attends qui si pour ça. Attends enveloppe non et ça bien. À moi na yo à l'écanandi là, on a ça ba clip dans belé belé yamba qui moi on ke bana musique na kata quartier latin. Ba 5000 ba na ba diamant, ba zina bilaou, ba fifi. Donc ba côté comme on ba danser au moment on s'aime beaucoup dans le monde de la musique. Na bo sunga pe ozale kina bino, bota bilo balo ba na aka ba kana ba déception ba choc. Ba leader mususu à moins que à cause mbeli ba malo ba sukalit. Ça na ngana bala yo, wa
ça na boya ba prêtre né donc comme moi na âge wana so na 17 ans ba ko na jet trouver que na ti point noir ministre mutabengi ya ça afuta futa de ça belé bandaku moi malamu ngake na pas donc on m'a que azana charge na ebélé takala ya liboso passe bon le bossa baninga passe modèle boka ata mawate tout est vanité rien que vanité pour yo un jour sali muninga boyo pe lemso zanga ko leka o papa o sali muninga mais na ça quand on appelle ça kimia kati na ye abika ma dia kamba mesila malem donc merci beaucoup on pas ko felo mide on a bien nzora quand ça peut ya Sandrine na baboti senga pe papa chéri pe parce que to ko suka pas confiter papa ça ida nini to be biso to ba leader na ba leka kuna parce que pe na da boya za na comme charisme laisse-moi moi on petit mutasi ba ba leader rebelle ba entourage na wanda ba mabango ligamo ko za po leader a leader sans donyo ka mabanga e na lo ba benga nga on laisse on a pas idée on a té donc ça veut qu'on a rejoint un double chambre ça après son gars petit na boto akande route le ko za comment ex no ba sufi ken l'espèce na ex no ba nga passe so ibolo ndo za ki ko tika na passe ta o le kanga ite donc sunga ngai donc to sunga na to tala ka le to tala pe ba le passer ba bon moment pesa ka bien na vie bato o ça le pas bien dominer bolamu te bolamu pe dominer ba beti ba to aka ba tabo za ki na tango bien o menke wana danseuse na mingi misa o metro na kati ya BCB chez quartier là ah OK alors non ba diama pe azolanda biso to ebi ke yaza femme d'affaires yanginda na poto je pense moi ça mon lobby abota mindele yepela moi pe rotinda pe moi enveloppe atinda za petite sœur na ye basola pe bien atinda et ça bien bakadi shoki tabaza kuna babibi secret bazana babijo na pata ba Winnie Mandela ba patanga bon ça peut être resola entre bino na bino bana na mulenga baza bazanga sona za dans ces na comment musa mususu na be bino nyoso ba botika babibi sia wana nyoso bela bango kana miko parce que na mo panzisa ngo non bela bango ka awa kwa yoka sia bosola kana ye aster nanga c'est pas un problème ça binemita est-ce que bosola kana chon bosola tito soso comme problème même dans musika ils sont ne bota makamu d'ailleurs ça muta problème pas problème un problème ça na ba retour bibi sia pas ça ba retour na ebite yo bien retour à moto ah ba c'est solution to doka mi to ça bon dans ces armes mu comprendre nga mo na mu comprendre la ko kanga te donc mutu ça dans bien te voilà merci beaucoup alors to continuer to que vraiment na suka ya émission na biso Laura Chou oyebi ke makambo et pelisa moi ba moto parce que lelo Sandrine a saleli ba leader trop a décevoir bango pété bakenda ba mai ba poto ndenge na ndenge atikala pe ko kimate côté la lelo ndeko na biso ne taza nango vraiment ata leader mon côté azotia ataka et salon de nini pasi ya komona muninga na omwasi vraiment esa nga pasi kene lo maladi mutso za maladi mutasepela déjà na mokambo wana zate ya importer zanka ka ba leader batala oya sa asala pona bango parce que ja erja mutu bo tche liboso na obina kitoko bozo sang se ba voyage c'est que asala pe moi un pana abaksa une partie na kati ya orchestre na bino en tout cas bo aider papa chéri na bi va chéri la ni motema munene na bi ke musu biso to lo ba musu kuta a contacter soit Roger Ngadu ozomona a contacter musu mutu moka il a Roger un message pour la maladie. Oui, Joro, je te salue, hein, Joro. Donc, yo to solano bien. Donc, yo pe na ebité, yo carré. Donc, ya saewana, ba mosaka na mo ke jami bimisa na makambo. Mais Joro ina ra social. Mosaka na mo ka zanje rancunier. Ya za na ba rancune mais en gros Joro ya za motema munene. En tout cas, bo sabo beta tout percer ça la bien. Yo to kabara na yo, ata ku pa chera peso te yo kabala bandenge na yo. Mo ka ndo kaba bongo mo enveloppe ça bien et sunga ça ta même ata muto au masser même ata ça va muto so ko le bilamba pour ta la minta donc il important ça ka Joro solo là et ça bien merci beaucoup sœur Poli Lumumba RDC Monde Adel Jogo Bago dans néné un grand merci na organisation ça là qui pour na grâce témo parmi néné azaki parmi batbande ko motiver yem tendance si mambongo so pena mbongo ya simbi ala ke na tia ke na luka bakado to pesa bakado na c'est grâce à néné a parti prêter le juste pourquoi pas ngalinga esprit nene na esprit nene linga mte esprit bongo oui un esprit on comprend ayu matin esprit dans son vérité ça le c'est pas ça tautika donc na c'est pas un comportement na c'est comportement qui bien parmi les organisatrices tout rotia ya libala malika ya ngata kozala donc voilà un grand merci dans oui mais bobi ke maba na bino ay kabol nene ya na Karine Kabo nene ezaka que non nene aza véridique aza juste avant na pena grâce aza juste ko dépend na muta ko banga mutu te o comprend mutu fo bongo chinois moko tatinda nene ata $20 chinois moko te parce que chinois ba vrai te so ba ki ba vraiment benga ba aider ya minute na minute ya minute ke nipo akepo ça fait 2 ans na kanda te bele ba kem so basali ba 10 mois ka bana men kanda on comprend merci beaucoup mais Fivette
oyebi ke nene ya ndenge aza na tomoni mpe Karine a décidé que abano tindele sumbongo te parce que pour la déception abi chaque fait du mois tindela nene ya bambongo ya bien pas futa ndako nene azala patrona la ninga kini biso biso tona tona ngo grave te mettre en cause la visibilité ma carte comme ça parce que toi na ngote nene a fio alela ta longa nzala nene ka na tambola mutu kana kini te ya nene tambola mutu kana kini ya voilà on comprend donc on a beauté on a chance te on a bien on a chance donc chance na beauté des choses différentes c'est pourquoi le bibongo et non il pour pas comprendre d'ailleurs ça va nene a ça la beauté te mais a chance non non va sens nini yo kana bisa yo wana yo comprendre te il y a des choses différentes dans l'oba. Mais qui mbinga nanga, na mulela na pembe nanga, mais fa quoi ni net ni lekinga, nga ndimiango. Na kitoko, na mulela imbinga. Même si na ngamo na pembe, na bina mo sa pembe. Et mon ko na danger. Et mo sa muni so lekinga makamo. Voilà. On comprend donc il y a bi donc bakamo la mi balé na muki. Jusqu'au que na ba polémique. On comprend. Non, na kena na nga polémique te. Nene ya mbongo te, po ne na femme d'affaires, ana ba boutique na ya makamo na bloma. Akina Chine et beko sa ba faire na ye. Et na Chine pe atongo. O mona. Donc nene pas bote famille d'ailleurs ebikande zala. Ce que yebi sangai bodada bango bazando na kamunde basolo po bazaba na mama na binemi ke veko sola te eta bazaba batu na baseke basolo la yebi sanga datu da mutu asio na nyoka abanga ata musege ta pamba le boso na bine monter ba eneza yo to ça ba sembla mais tomoni Yvette Kalombo pe azole la kuna lobi Karine abimana mobile na ye c'est Karine azala dominer bino nyoso tout abi mapena mibali na bino kan ba coller ensemble yo batanga ngai mobile alo je mobile nanga nga pele mbala loracho mais comment comme mbala loracho tena bika mbala loracho équiparateur non 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 wa bosa wa fouete oui non non wa vrai ami faut ça ndeko ki camarade ki bondeko ya mtu basunga bana vipa bande côté ba camarade ne basunga bango. OK merci to komi na biso na suka na si temps ils ont permettre biso vraiment de continuer non pesa bambote kaka temps ils ont permettre biso penate bambote be na mama Renée la tante ma folle pas de comme toi ma jumelle la mise dans mon cœur de gros bisous à ta ya jolwemba ya moto mami longo motema ko mi bango elengeye alda kaseki gros bisous na bino na linga bien que toi en période roito de gros bisous à toi des fils master de jeune millionnaire de gros bisous à toi et fils de la pas que lubata madame Goucha linga bino bisous merci vieux Louison Mbata na Cape Town vieux Louison Mbata Sœur Poli Lumumba Koko Arafat Sœur Angèle Mouswahili Koko Arafat Makizembe bambote place aux allées vieux Louison Mbata na kisukombono lelo na mona batata vieux Louison donc na komeo na WhatsApp il y a na les solo ngote totona mille rambo BBC Dumi da balinga ba mona awa ma Claudine Mouya ya vrai warrior donc aba tout na pesi no bambote merci. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.